Kosala boni tobika oyo pe tokozwa yango na enseignement tozozwa na premier cristal théologien papa na biso motei na biso orientation na biso Emmanuel David Elinzeza oyo aza mwinda oyo Nzambe atindeli biso na mabele aya kolongola biso na molili apesi biso azwaki révélation oyo ezotalisa biso pona nini Congo ezosouffrir tokotanga yango parce que eza nde vraiment clé na biso eza fongola na biso po tobika po bana congolais bana Israël congolais bana Congo bana Gloria Africa babika donc azalaki na pongi bakangaki bango na bato ebele basi bana na mibali sikoyo ayoki mongongo tango akimaki ayoki bazoloba boyokelaki Yesu te boyokelaki Yesu oyo afandi na bino te bonéglige ye bosali ye mabe lelo bomoni ndenge bokomi donc oyo Yesu azalaki na biso oyo tozoloba Emmanuel parmi nous azalaki na biso me toyokelaki ye te yango wana tozosouffrir tonégligeaki ye ndenge pe mama na biso mama Kimbavita apôtre Julia azomona mwana akubuka banéglige ye bilamba epasuka sapato esila en tout cas wana nde eza eloko ya liboso oyo ezosala ete tosouffrir sikoyo ye na mawa na ye abandaki kosambela azosambela bango eza na Bible Apocalypse 3:9 elobi boye voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent lokuta. Voici, je les ferai venir se présenter, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bolingo ya Nzambe pona Israel Yeshurun. Oyo salaki atinda mwana na ye aya kokufela biso na ekulusu na kikulukuta. Kembo na Yesu. Bolingo na yo eza na suka te. Gloria Afrique ebiki Nzambe apesi ko parce que ezalaki kotambola na molili. Lumière wana eza na mabele eye na mutu wana nde aye kotalisa biso ke toza na molili aye na mateya na ye ya sika aye na banzembo na ye ya sika po amema biso na destiné na biso parce que épouse wana oyo alobi Afrique yo nde mwasi na ye kobala ekoki kozala batima te ndenge bateyaka biso balobi église songo akozonga alobi boye sima nango nakozonga nakotonga lisusu ndako ya kapo ya David oyo esila kokweya nakotonga yango lisusu pe nakotelemisa yango kotelemisa eza koloba na français eza ko éduquer donc biso nyonso esengeli tokota na royaume toya koyekola Nzambe aza nani toye koyekola biso batu toza banani Nzambe akela biso pona nini Israel aza nani Congo eza nini mateya nyonso wana toza na yango na royaume toza na yango tozoyekola yango nde eza bilei na biso eza mwinda na biso oyo Nzambe apesi biso oyo aye na lumière na ye oyo aye kotelemisa église parce que église ekweyaki etambolaki na molili Nzambe amonaki ke mwinda eza lisusu te apôtre Julia
Reine Kimbavita aye korapele biso yango na vision o Nzambe atalisi ye batu bazosambela na kati ya molili pe tango papa prophète de l'éternité elinzeza atomboli loboko na ye mwinda euti na kati epesi mwinda mokili elongwe na molili. Batu nyonso balobi gloire à Dieu. Kaka na Emmanuel na mutu chantez, 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 dansez, 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 venez voir pour Jésus, pour Jésus, allez danser, 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 bina 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 bina, kakaboy pour Jésus. Pour Jésus. Napesi pe merci na papa Nabiso, prophète de l'éternité, le roi des rois, papa Emmanuel David Elinzeza pona koponanga na mkola lelo pona ko partager liloba o biso nyoso tozoka na royaume po ekomami que royaume nde ko partager liloba jusqu'aux extrémités de la terre. Tokofukama tomikitisa liboso ya Nzambe na biso oyo aza liloba oyo akokisaka liloba na ye azala na biso tango nyonso akokisa liloba na ye kati na biso tosambeli na kombo na Yesu. Na losambo tokozwa Esaïe chapitre 9 verset 1 à 6 et accompagné biso na losambo ya lelo pona mateya oyo Emmanuel atie kati na biso poto partager yango lelo tosambeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esaïe 9 verset 1 à 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient les pays dominés par des épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie où l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme au cri de joie lors du partage des butins. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bateaux qui frappaient le seau d'eau, les gourdets de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures des guerriers qui martèlent le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Nzambe éternel, tosengi yo moko, ozala kati na biso, ozala na liloba na yo, okokisa yango, oloba yango kati na bana na yo bazala libere na liloba na yo. Tosengi bolimbisi pona mabe ezolanda biso, olimbisa biso papa na kombo na Yesu. Emmanuel, tosengi yo, opurifie biso na makila na yo. Onyoso tokoloba eza ya yo te ekokisama te euta na monoko na biso te Nzambe. Yo moko olobela bana na yo, olobela peuple na yo Israël congolais. Na kombo na Yesu, ozala maître ya lieu na circonstance, ozala maître na biso na makambo nyonso. Yo za mwinda ya nyonso papa, yo ndo yeko élever la lumière de l'église.
oyo kolongola biso na molili oya satana oya tie biso na confusion oye kotia biso na mwinda na yo toyamba yo na kombo na Yesu. Ainsi dit l'Éternel qui va venir élever la lumière de l'église. C'est toi Élie, loba 3 fois. Église lève-toi au nom de Jésus. Église lève-toi au nom de Jésus. Église lève-toi. Merci Seigneur na église oyo pesi biso oyo memeli biso eko kisama c'est la volonté na yo na kombo na Yesu oyo nyonso eza monguna ya koperturbe biso azwa esika te azwa nzela te na kombo na Yesu mobateli mobikisi na biso. En réalité la vérité Jésus-Christ est notre sauveur. En réalité la vérité Jésus-Christ est notre sauveur. En réalité la vérité Jésus-Christ demeure notre sauveur vainqueur. Na kombo na Yesu par l'autorité de la croix et par le sang pur de Dieu te lobi amen. Amen, amen, amen. Kimbo na Yesu. Amen. Emmanuel azwa lokumu. Kimbo na mitema. Amen. Shalom, shalom bana Nzambe. Shalom bana Israël. Shalom peuple de Dieu. Shalom maman. Shalom, shalom mama. Soyez bénis. Shalom. Kimbo na mitema. Shalom. Kimbo na Yesu. Kimbo na Yesu. Shalom. Thème na biso ya lelo oyo Nzambe apesi biso tolobela yango ezali Nzambe alobi Israël Congo ezali propriété privée na ye. Congolais tosala boni po tobika. Nazongeli Nzambe alobi Israël Congo ezali propriété privée na ye. Congolais tosala boni po tobika. Mama ya likambo ezali pona kobika. Toti kotanga na losambo na biso ke tozali na molili ke peuple ezalaki kotambola na molili emoni mwinda eye. Sikoyo bana Congo peuple congolais tokosala ndenge nini tokosala boni tobika oyo pe tokozwa ngo na enseignement tozozwa na premier cristal théologien papa na biso motei na biso orientation na biso Emmanuel David Elinzeza oyo aza mwinda oyo Nzambe atindeli biso na mabele aya kolongola biso na molili apesi biso azwaki révélation oyo ezotalisa biso pona nini Congo ezosouffrir. Tokotanga yango parce que eza nde vraiment clé na biso eza fongola na biso po tobika po bana Congolais bana Israël Congolais bana Congo bana Gloria Africa babika. Donc azalaki na pongi bakangaki bango na batu ebele basi bana na mibali. Sikoyo ayoki mongongo tango akimaki ayoki bazoloba boyokelaki Yesu te, boyokelaki Yesu oyo afandi na bino te, bonéglige ye, bosali ye mabe, lelo bomoni ndenge bokomi. Donc oyo Yesu azalaki na biso o tozoloba Emmanuel parmi nous azalaki na biso me toyokelaki ete yango wana tozo souffrir to négligeaki ye ndenge pe mama na biso mama Kimbavita apôtre Julia azomona mwana akubuka ba néglige ye bilamba epasuka sapato esila. En tout cas wana nde eza eloko ya liboso oyo ezosala ete to souffrir. Sikoyo ye na mawana ye abandaki kosambela azosambela alobi Seigneur nga nalandaka yo oko permettre bakanganga boye te. Sikoyo Seigneur ayebisi ye yo nde olati boumbu na bango a continuer kosenga ba pardon. Donc azaki ko souffrir
po alati boumbu na biso oyo uti na masumu na biso. Après amonaki mwana mwasi africaine ayebisi alobi yo ozali mwasi oyo nga na ye kobala. Na méditation na ye mwana mwasi oyo ye aye kobala eza Gloria au nom de Jésus. Donc Afrique Gloria ezwaki forme ya mwasi oyo Yesu aye kobala. Mwasi toyebi aza église ya Nzambe. Liboso il faut Yesu a libéré ye. Yango wana azobunda bitumba po a libéré Congo, a libéré Israël. Ezwa monopole na yango na Congo. Donc présence ya Yesu eza kaka maloba ya révélation nde nazotanga. Donc présence ya Yesu est de captiver pasi nyonso oyo ezalaki na Afrique spirituellement et décoder yango parce que Yesu akangi Satan atie ye na prison puisque mokolo tere aye. Oyo arenyaki avant mokolo tere aya bakorenye lisusu te. Donc ba vignero wana Nzambe akoboma bango, akodéclencher bango. Eza na Bible Apocalypse 3:9. Et le Bible, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent l'okuta. Voici je les ferai venir se présenter, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ah, bolingo ya Nzambe pona Israel yeshurun. Oyo salaki atinda mwana na ye aya kokufela biso na ekulusu na kikulukuta. Kembo na Yesu, bolingo na yo eza na suka te. Gloria Afrique ebiki, Nzambe apesi kombo wana Afrique etambola na yango po Satan akoka kosimba ye te. Na puissance na mapamboli o Nzambe apesi ba africain et ko déclencher la sorcellerie et ko déclencher ba place sauvage au nom de Jésus et ko déclencher ba maladie na biso Yesu aye kolongola yango ako déclencher kokufa ya bana Nzambe et ko déclencher ba piège ya mabe oyo babetaka ba poto mikolo nyonso esimbaka te. Eko déclencher yango po système ya kindoki. Yesu aye kolongola yango au nom de Jésus. Pona tobika Nzambe alobi atuni motuna na papa Eli, qui va élever la lumière de l'église? C'est toi Elinzeza qui va élever la lumière de l'église. Elinzeza eza ye moko Emmanuel. Emmanuel eza kombo ya Nzambe. Oyo touti tukotanga mwana abotameli biso, mwana apesameli biso. Esengeli toyamba ye. Siko mwana ango aye na nini? Eloko nini aye libiso? Na royaume na premier cristal théologien totangaka Kenzambe apesi papa Eli si déclaration pour a diriger na yango mokili. A diriger na yango Israël après mokili mobimba. Apesi perie après les 6 déclarations, apesi aya ko élever la lumière de l'église. Siko na royaume toyebi ke royaume eza ndako ya Nzambe etambolaka na loi na ordre na gloire ya Nzambe. Yesu aye na église na ye, église oyo aye ko élever lumière parce que ezalaki kotambola na molili. Lumière wana eza na mabele eye na mutu wana nde aye kotalisa biso ke toza na molili
aye na mateya na ye ya sika, aye na banzembo na ye ya sika, po amema biso na destine na biso. Parce que épouse wana oyo alobi Afrique yonde mwasi na ye kobala ekoki kozala batima te ndenge bateyaka biso balobi église songolo bapesi kombo ya mutu balobi wana nde église. Église ekokozala ya brique te, ya maso te, ya ciment te. Église eza nde mutu. Na Bible pe bakomi or vous êtes le corps du Christ et vous êtes chacun un de ses membres. Toyebi ndenge nini mutu akoki kozala membre ya batima te, toyebi yango te en tout cas. Nano esalama te ekosalemaka te. Sikoyo aye kotelemisa mwinda ya église ndenge nini? Aye kotelemisa yango ndenge nini? Eza nde na maloba na liloba oyo aye na yango. Oyo nde esengeli tolanda. Tolanda liloba, toyamba liloba, pe tosalela yango. Po tozala ba kristise ya solo. Oyo bazolanda Nzambe, bazoyoka mongongo ya papa na bango, pe bazolanda ye. Oyo maloba tozoyoka en direct, oyo ezouta na trône ya l'Éternel. Esika Nzambe afandi na vérité du corps physique na ye, Emmanuel David Elinzeza. Nzambe aloba na mwana na ye Yesu Masiya aloba na acte 15:16 ke akozonga alobi boye sima nango nakozonga nakotonga lisusu ndako ya kapo ya David oyo esila kokweya, nakotonga yango lisusu pe nakotelemisa yango. Kotelemisa eza koloba na français eza ko éduquer. Donc biso nyonso esengeli tokota na royaume toya koyekola Nzambe aza nani, toye koyekola biso batu toza banani, Nzambe akela biso pona nini, Israel aza nani, Congo eza nini, mateya nyonso wana toza na yango na royaume. Toza na yango tozoyekola yango, nde eza bilei na biso, eza mwinda na biso, oyo Nzambe apesi biso, oyo aye na lumière na ye, oyo aye kotelemisa église, parce que église ekoyaki etambolaki na molele. Nzambe amonaki ke mwinda eza lisusu te. Apôtre Julia Reine Kimbavita aye korapele biso yango na vision o Nzambe atalisi ye batu bazosambela na kati ya molili. Pe tango papa prophète de l'éternité Elinzeza atomboli loboko na ye, mwinda euti na kati epesi mwinda mokili elongwe na molili. Batu nyonso balobi gloire à Dieu. Kaka na Emmanuel na mutu mususu te. Emmanuel oyo aza papa Elinzeza, oyo aza ye moko Jésus Christ de Nazareth. Tokomona ke lumière eza ye moko Nzambe, esprit créateur. Bazo rappeler biso na verset moko ya Bible, na Jean 1 verset 10, bazo rappeler biso que la lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc mwinda wana nde esalaki biso. Et le monde ne l'a pas connu. Ainsi de suite, tokoki kotanga yango koyeba pona kofandisa maloba Nzambe kati na biso. Awa tokomona ke à chaque fois bana Nzambe bazalaki kotambola mabe, Nzambe azalaki kokebisa bango, azalaki kotinda mutu moko aya kokebisa bango, azala orientation na bango. Total exemple ya Noé bayokelaki ete résultat kaka ye na bana na ye babikaki 8 personnes.
David pe roi David nzambe aponaki ye amema bana nzambe malgré que bango baponaki Saül. David alakisaki bango ndenge ya kosambela, tomonaka yango na bapisome oyo babengaka banzembo na Biblia. Yango wana pe nzambe azongisi atindeli biso David oyo eza moko ya bakombo ya batitre ya papa Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel David Elinzeza, aya koeleve mwinda ya église. Totala ndenge papa prophète de l'éternité asambelaka, alembaka te banzembo oyo ye aye nango, ayembaka alembaka te. Or Bible lobi Dieu réside, habite dans la louange. O bazoyeba te ke nzambe aza na kati na ye, bayoka banzembo na ye. Nani na mokili aye na banzembo ndenge wana, ndenge papa Emmanuel David Elinzeza azoyemba? Atemwanyaka biso ke abinaka nzambe oyo abinaka lokola ye aza te. Toyebi pe ke David abinelaki nzambe. Jean-Baptiste ayaki précurseur ndenge ekomami na Jean 1 verset 7 à 8. Ye azalaki mwinda te, mais ayaki po rendre témoignage à la lumière. Toyebi ndenge azalaki koprêcher la repentance pe na baptême ya mai. Biso pe peuple Israël congolais esengeli toleka na repentance. Repentance eza nde kotika misala na biso nyonso. Oyo nyonso tozosala, ata toyekolaki yango wapi bisika nini, esengeli totika yango. Yesu Masiya ayekolakisa biso na nzela ya mwana na ye, nzoto na ye Emmanuel, po ye azali nzela mwinda pe bomoi. Yango wana papa prophète de l'éternité alobaka, ngana alobaka oyo ye papa na ngai Jésus-Christ ayebisaka ngai po aza esprit kati na nzoto na ye. O tozomona esprit o babengi Yesu eza kati na nzoto na ye. Kimbangu ayaki ndenge tozotanga na premier Christa théologie pona organisation ya Jésus-Christ, bakangi ye na prison à vie. Mama Kimbavita reine d'Afrique ayepe akebisi barua atango wana ke balanda mateya ya ba missionnaire te, ya bapaya te, bazongela mateya ya Jésus-Christ. Bafundi ye baye kotumba ye na mwana na ye na mokongo à l'âge de 20 ans. Lelo azongeli biso aye kokokisa oyo esila te, oyo asilisa te na tango ya suka oyo na royaume. Lelo nzambe atindi wena ye prophète de l'éternité aye koelever la lumière de l'église po totambola lisusu na molili te. Bana nzambe, bana Israël Congo, toya koyoka kosalela maloba tozoyoka na royaume, toya koyoka yango po tobika tolongwa na molili. Nzambe ayeye moko akiti alobaki par révélation na mwana na ye Elinzeza, apesi kombo ya Emmanuel. Ka Emmanuel akoya na Congo, ye moko akoya kofanda kati na ye, akokisa mosala na ye, parce que eza kaka nzambe nde akokisaka liloba na ye, akokisaka mosala na ye, kaka nzambe nde akoki kosala yango. Kembo na Yesu. Na royaume par révélation, apôtre Julia a confirmé Emmanuel parmi nous. Donc tozana nzambe kati na biso na royaume. Eza kaka na royaume nde mateya ezali, nde mwinda ezali, mwinda ya église, mwinda ya mutu, po abika koma na destine na ye. Bana Yesu, bana Congo Israël, mwana ya nzambe prophète de l'éternité, tango azalaki koyebisa ba Congolais
ezali koyebisa papa na ye Jésus ke bakongole bazoyokela ye te apo na mutu mosusu po bayokela ye. Papa na ye Jésus-Christ a répondre ye alobi il y a qu'un seul chemin, une seule lumière. Oyo akoyokela yo te aponi lifelo na yo. Na ye. Toi et moi nous sommes un. Donc o Yesu batu nyonso bazelaka toza na ye na royaume aza na mabele asi akiti. Aza na mabele azoteya azopelisa mwinda na ye azotia yango likolo ya mesa table ya Israel. Bana boya koyoka liloba boya kolia bile na biso na bino oyo Nzambe akiteli bino siko tokobika ndenge nini soki toyambi ete soki tozoyoka liloba te soki tozotosa liloba te soki tozotika misala na biso ya kala te oyo nyonso toyokaka na ba eglize tozala na fanatique te o nabotamaki na eglize songolo na kokufela kaka kuna o basetre na ngai depuis bakoko ti oyo tozalaka catholique o biso boye na boye tozalaka ba pasteur o boye na boye tozalaka ba évangéliste o tozalaka ba musulman o tozalaka ba bouddhiste o tozalaka boye na boye nyonso wana eza te kolo Yesu tango akufaki atikaki église te atikaki religion te atikaki théologie te atikaki eloko mosusu te atikaki kaka mateya na ye pe alobaki aye kopekisa eloko te aye kosilisa eloko te ayaki kaka mpona kokokisa asala mosala na ye akokisa nyonso oyo esilaki te. Preuve ezali que papa na biso Emmanuel prophète de l'éternité aloyebisaki biso ke na révélation moko amonaki mabanga misatu amonaki Pierre oyo azalaki apôtre Pierre a 300 mètres ya ndako ya Abraham alokoti mabanga misatu apesi ye. Ezali koloba mabanga misatu ezalaki na se donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit tobwakaki ye na mabele tobwakaki ye na se. Ya aye kolokota yango aye kopesa yango na papa Emmanuel David Elinzeza. Na ba église oyo ba mibengaka ba successeur ya Pierre nano toyoka ba révélation te. Sikoyo nga na mitunaka ndenge nini biso nyonso toyebi esika nini ba apôtre nyonso bakufaki pe bakufaki ndenge nini bango baya komibenga ba successeur na bango tango nini tango bazoboma bango batikelaki bango héritage wana kan o bango bamibenga ba successeur na ye. Bana Nzambe tozala penza na bokebi nyonso. Apôtre Paul alobi bakosa biso te eza na Colossiens 2 totanga yango na verset 8 alobi bakosa bino na ba philosophie te na maloba ya batu te ou bien ba père boye na boye bo babengaka ba père de l'église ou bien na mateya ya sika oyo biso nyonso toyebi ke Nzambe apekisa yango parce que bango balandaka oyo mokili ezolobela nde balandi. Toyebi ke eza mabe alobaki prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Oyo tomoni ba mariage pour tous bazo célébrer yango et non sur Christ ndenge balobaka. Or, Jésus a vaincu le monde. Misala na bango tozomona yango eza polele. Jésus a vaincu le monde. Bana Nzambe tobanga bango te. Totala Yesu Masia. Totala lobiko na biso. Kobanga bango te. Totala exemple ya Moïse. Moïse abotama azalaki bébé hébreu baye kobwaka ye na mai parce que mibeko il ne fallait pas que bana babotama. Mwana ya Farao aye komona ye azwi ye abokoli ye. Moïse ayebaki ke aza mwana ya Farao. Tango aye kokola aye koyeba ke aza hébreu. Moïse atikaki bakembo nyonso azalaki nango na Farao azongi
epai na bango ake koluka nzambe na ye Yawe. Atiki soki bazalaki na nini na bapale na bango, atiki yango ake koluka nzambe. Pe azwaki nzambe, nzambe azwaki ye pe azwaki nzambe. Abangaki te, biso pe, malgré obotama na église songolo, obotama na famille songolo, lelo mwinda eye ekomelio congolais, mwinda ekomelio elobi boye. Tika nyonso oyo euti epai ya bapaya, oyo eza ya nzambe te, toyebike nzambe apekisa biso makambo ebele, Exode ezolobela yango. Bosala ba representation ya oyo eza likolo, eza na mabele, oyo eza na mai te. Nini tozomona na mokili, ba monima songolo etondi na ba église, etondi na ba rond-point, etondi na biloko songolo. Nzambe apekisa nyonso wana. Eza kolobake tozoyokela nzambe te. Tozoyokela nzambe te. Sikoyo yo oyebi, mwinda eye ezopekisa yo. Yo tika misala wana, tika nzela wana, tika ba église wana, bakosala yo eloko te. Yesu anyataliwa. Anyataliwa si asopa makila na ye. Asopa makila na ye. Alonga ki etumba depuis na kikulukuta. Lelo aye na mwinda ye kolongola biso na mwinda. Biso toyambi mwinda wana. Yango wana tozo témoigner. Bobanga bango te bazana eloko te. Moïse tango abimaki na Egypte na bana Israël. Farao aye kolanda ye tina mer rouge. Tina mer rouge. Nzambe alobaki, nzambe aza victorieux. Ba arme na ye, ba char na ye, nyonso ezindaki na mai. Lelo tozomona, nzambe azobundela biso po azwa monopole ya Israël. Pe bibundeli na ye tozomona yango, tozomona mai, moto, na mopepe, na mabele, nyonso ezobunda, oya kokoka yango aza te. Alobi pe na Amerika, ekoki kolongola libanga oyo elonami na mabele te, oyo elonami na Congo te. Ça veut dire que ba puissance mondiale nyonso wana, ata okota franc-maçon, okota na église songolo, osala pacte boye na boye, osala ba signature na makila, opesa ba komba ba famille na yo, kobanga eloko te. Ya kokota na Emmanuel, oyo azali papa Elinzeza, aza protection na yo, aza vainqueur. Aza molongi, ayeli yo liberté na droit de l'homme, il est la parole. Yaka koyoka liloba wana ekobikisa yo. Ekolongola yo na molili congolais. Ekolongola yo na molili. Ekolongola yo na molili. Le Dieu d'Israël est au Dieu. Israël Congo. Azana bibundeli na ye ndenge na uti koloba. Bana Israël Congo. Tokota na Emmanuel, oyo azali papa Elinzeza. Emmanuel aza parmi nous. Aza Dieu parmi nous. Soki okoti na nzambe, okobanga nini? Yesu anyataliwa. To Dieu qui est Israël akomi na mabele, tozoyemba yango mikolo nyonso, Congo ekomi na mabele. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokonzima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mapapu